Okai kozana ba programme nyonso otokai ko élaborer mais pour ko kisama esengela ki yo tcha loboko. Lelo to sepeli to lobana tina ya génération. Génération ngweza ndenge tozoyo kela tos eza lolenge mosusu yo. Basili wande siko bisika bat bazokota na kata tombe. Génération oza komona liboso eza très important. Ba ke bisika batu bitumba eza ko bunda. Eza la politique, eza la wapi, eza la wapi, eza moto ekitaka. Avant bana baro. D'abord de poser ma question dans tout banda. Bandela nga bisika nyo solingi problème ezate. Nga na koli moi na zo relève. Eza transmission. Et so siko moi na ina idée que no père azaki donc ya salaki mabenga na obongisa. Yeba ke dejo bando zinda. Non. Nakoki jamais ko simba père. Muto azo simba tata na ye azo miboma. La fin d'une génération. Ou la fin ya muto azali boso. Muto atinda pesa etinda muto apesa mission de muto aussi sam. C'est pas pasteur Marcelo, Moïse Mbiye, hein, c'est belé surtout tout tangia, faut pas des relève, vie déjà ba kei. Vienne nyozo ngo tangela ngo ya kei. Non, ngana ebivio ya kei na nute. Vienne nyozo ebisanga kei. Pasteur Denis Sakei. Ils ne peuvent rien faire. Ceux qui muto apesa bango mission atindi bango te. Tangela nga siko génération ya lelo o batondi si stado monique bakena pe na martyr et bato batambola kanzela moko bazalaka na risque ya kokutana na makama pe moko. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Fada, charme fidèle internet, balande union, soit toujours. Bonjour Kalibako, on a besoin de Katacha Nabino Nazarien TV, dans le cadre émission Nabino Temple Sainte, où il a présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à l'équipe Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci à Gira Ozali sur ma caméra. Pourquoi pas à Alain Kiakala Ozali dans régie. Merci vraiment mon frère que j'aime beaucoup. Lélo Table Sainte, Nazana Pasteur Rems, tozana na kati plateau, tozana yende ay tozana na kati émission oyo ayena thème moko boye oyo eza vraiment fort to kolanda thème ngo thème ngo na bino lolongo to yebite. Allez, Katela. Yambalo ya daba pasteur bakokata. Katela. Wina na yo. Yambalo ya daba ministre bakokata. Okay, Nazokatela Nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi na katela Nzambe le sako. Le sako awa. Aniva.
Allez, katela. Allez, tozozonga sikoyo, tozozonga bu. Tozozonga, tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi libal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Gira Oazania sur ma caméra, à fond la caméra. Invité la Ramoukolelo. Bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour mon frère. Ça t'est l'homme de Dieu? Ouais, maintenant ça va. Mais ça va. Sur la bimba, no liboso. Na kosi o eza deuxième fois o le kana chaîne abiso les Nazarien TV le bajantie koza nini le bajantie zaka ke bao nyoso ba se retrouva pona lo ba natina ya Nzambe bazaka décider et na ebi ke Nzambe akosala lisusu bolamu lo lenga mesana kosala na bana na voilà. OK, Nzambe asala bolamu lo lenga mesana kosala na bana na Pasteur Rems au total que ça nos émissions na ba mikolo eleka du coup au limo kakaboye au raté qu'est-ce qui s'est passé le ne s'est passé que au limo kakaboye mais du coup subitement si prendre biso bengi biso to ya koleka émission et le ne s'est passé qui d'abord bon après émission liboso to salaki parce que zaki prévu to comme un peu koleka moi mingi mais ndenge tolobaka bible lobitan bozo sala ba programme nyonso il faut toujours kolobaka soki Nzamba lingi do biso to pourvoyer que to le kaka mais ça là qui santé déranger qui moi mingi on a fait au moins presque 2 mois où yo tozaki vraiment dérangé na niveau litama ndé yango sala qui to mona na penza te mais pona musala Nzambe to kokanga magana katanda kuté donc il fallait que tozonga malgré tozo potana nani. Mais maintenant, ça va déjà et j'espère que Toroli m'a sauté. Ah, maintenant ça va, j'espère que Toroli m'a sauté. Ok, l'homme de Dieu, Pasteur Rems. Oui. Santé normale? Oui, ça va. En forme? En forme. Ok, oui, avant tout, banda émission Nabiso, bon, avant tout, banda thème Nabiso, ou même si on connaît l'autre, aussi, un membre que. Ma prière, moi, il y a quelques minutes, et ça l'a bien. Tu m'as dit que toute chose, il faut d'abord Nzambe liboso, l'homme de Dieu. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, yo oyo, oyebaki moko na lelo. Torokai kozana ba programme nyonso o tokai ko élaborer mais pour ko kisama esengela ki yo tchaloboko. Merci parce que rendre yango disponible et longona bande ko tokutana pona ko banati na parole na yo. Présence na yo ezala na biso e bandeli kino suka pe loboko na yo ezala mukusete pona ko simba ba nyonso oyo. Bakopesa temps na bango pona kolanda émission oyo bapambolama pe bima na quelque chose ya malamu ko utepa na yo au nom de Jésus-Christ amen. Amen. OK, Pasteur Rems thème au même son quoi le luzanini lelo to sepeli to lobana tina ya génération. Oh, thème de la génération oui. Nous allons parler sur la génération. Beaucoup maintenant voix ma pinch voilà. Lelo tokolobana tina ya génération parce que toyoki moi mingi tolingi un peu to lukato faire comprendre na bana na Nzambe pe na bandero nyonso bakolanda biso soki génération ngweza ndenge tozoyokela to eza lolenge mosusu yo molimo na Nzamba kolakisa biso tolobela lelo. Donc lelo nous allons parler sur la génération. OK, sur la génération. OK, tozolanda tozoyokayo. Bon, eza eloko etika ki biso moi mingi. Eza vraiment pour na kosala moi remise sur le rail na lolenge o makambango ezoleka lelo. Je ne sais pas quand on parle de la génération aujourd'hui, surtout nous les jeunes o tozoya ko malelo, tozana moi esprit moko ya koluka ko effacer bato baya liboso na biso. Et esprit ya ko effacer bato baya liboso na biso na tango muto aye na sima za koluka ko effacer muto aya liboso na ye. Aza ko se creuser tombe na yemoko sans que aye bayango. Alors nous ne pouvons pas laisser nos jeunes frères ou encore bateau tozana bango génération moko parce que la génération départ sa définition soto kei na kati ya ba sous-titre nango mususu romona keza collection ya bateau baza peut-être âge moko ou baza na lolenge moko baza
comment est-ce que je peux dire au babimi peut-être na période moko. Alors bato ya bongo tant boza ko ya kobima et que boza ko ignorer importance ya bato baza liboso na noko lobake non comme nous sommes là et basili wande siko biska bat bazoko ta na kata tombe et nous ne pouvons pas laisser que makambo leke la bongo, raison pour laquelle on a voulu parler de ça pour nous faire comprendre na biso ba jeune ya lelo que non génération aux au monde liboso c'est très important. Sur le que notre thème est la génération. Génération selon tout le monde, et tu parles de tout le monde, ou bien tu parles seulement de serviteurs de Dieu, ou bien que je sais pas, génération. Parce que souvent, quand moi je parle, mingi na simba batunyos. Souvent, moi, quand je parle, tant que le qui est mission liboso, natina ya bataille de Dieu, na loba ke bisika batu bitumba eza ko bunda, eza la politique, eza la wapi, moto kitaka. Donc moi quand je parle nationalinga ko simba bisika mon côté, parce que moi je ne suis pas appelé pour na moi ici kamoro ya batu moko ya muke. Je suis appelé pour tout le monde. Évangile nzambe faut simba mutu nyonso tout. Alors bisika nyonso o mabeza ko zalela, il faut ko ya ko simba. Quand je parle de génération, je parle ezala biso bato to na kata église, ezala même ba o baza ko domaine nyonso eza ko toucher. Yangwana nga na olobela na linga ko toucher sika moko te po mona ke na yaka na minduki pona mutu moko quelconque non. Moi je touche tout le monde. Mutu nyonso yeba ko zonga na kati ya rai na ya malam parce que tant mutu nyonso ozala sika na ya bien musale sa made. Ce que le lorsqu'on nous simani pour na to banda wapi. Avant na banda na baro na ba poser ba question na to banda. Bandela nga bisika nyonso lingi problème ezate. Mais ba que génération et qu'on appelle transmission, il y a héritage moko spirituel, et qu'on appelle transmission, il y a position moko donné, et qu'on appelle transmission, il y a service moko donné. Donc cela veut dire qu'ils ont kippé sikate. Papa nanda qu'on appelle na tang moko lobi ke non ngana koli, moi na zwa relève. Et ça transmission. Et ce c'est que moi na na ina idée que nos pères azaki donc il y a ça là qui m'a bengana na obongisa. Yeba ke dejo bando zinda. OK, merci vraiment l'homme de Toko d'abord dans l'église, oui. Génération et église. Mais bino ba jeune, boroma boya ba mikolo bene na bino ye bien vous les jeunes pasteurs, les jeunes prophètes, boroma boya ba ene na bino. Parce que génération c'est que on attaquer ba jeune on a toza pour na ba père. Non. Nakoki jamais ko simba père. Muto azo simba tata na ye azomi boma. Vous savez tata azaka basimba pas en pambate. Tata basimba ke pas pambate. So totali Bible lobi Noa melaki masanga. Ameli masanga aki alali na kata tante na ye bolumbu monani. Alala ki na bolumbu na ye. Mwana ayaki. O baiki na idée ya koluka ko couvrir nidité ya tata. Bana na bazaki beni et mwana o ayaki na idée ya ko se moquer na nidité ya tata. Mwana wana zaki génération ezaki maudite. Donc problème ezali basimba muto azali bosolo basimba ke papa mbate. Basimba ke papa mbate. Atazo sala mabi papa zo sala mabi. Non. Mon frère. Tata nanga na ndako so na yebi mon père biologique. Amela masanga langa kwa langwa ka so na kizwa bolumbu wana ke bimso libana tata nanga za mutali milangwa tata nanga za ndumba na obebisa famille to na obongisa famille. Biso sko ba jeune nde toza koyeba te okoza onction moko eleki lolenge nyoso papa tozara na besoin ya bato baza liboso so même tozongi na kati ya Bible na mukanda ya Job chapitre 8 na ebité ce beaucoup permettre. Oui, vas-y, tu es libre. Ouais. Job chapitre 8 verset 8 à 10. La Bible dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leurs pères. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces satans. Oui. Donc, ceux qui te comprennent bien, balobi bien, interroger ces de générations passées. Donc, l'expérience yaba o bazala ki liboso, ndeko sala ke yope lelo, o bako kende musika. L'expérience yaba oyo, bayeba ko sala musala liboso na yo nde ko sala ke eba ko pesa yo pe nzela ya ko kende nzela yo na no komate ozana besoin ya muto déjà salango pour eba ko orienter au malam. Alors le fait ya ko luka
kokitisa mutu aza liboso na yo yango nde bisika eza koboma. Le fait à koluka ko diminuer même ata soka sali ba bêtise na ye même ata bon et bêtise te même ata soka sali ba erreur na ye yo za mutu wana oza na nzela te ya koya koluka kokitisa mutu azaki liboso na yo. Baloba ke intelligence to sagesse ya bato ba na sima eza bato ba liboso. Soki toza kotambola na terrain marécagé terrain o eza ya potopoto eza ya kozindisa mayele to bwanya ya bato baza na sima eza bato baza liboso. Pourquoi? Parce que mutu aza liboso place a nyati soki azindite yo yeba ke place eza makasi ngana ya nsani na nyata. Place o ya nyati soka zindi okoyeba ke place ane eza ya kozindisa nga mwena nyata ezate. Omoni donc okoyi ko effacer ba trace na enyo sote parce que makolo na yende za kolakso ke iPhone na nyata te. So yo zo na posa oboma mutu aza liboso na yo oyeba bisika onyata te. Eloko ezo mema biso ba jeune serviteur lelo na kati ya libunga na kati ya mabulu grâce ko sabiso te. Eli azalaki na kati ya temple. Exemple il y a 2 générations. Sacrificateur Eli na Samuel. Eli azozwa vision te Samuel azalaki na débit ya kozwa ba vision. Mais pour yeba ke mungongo ezo bengeza ya Nzambe, il fallait génération ya se akende et pas ya génération eza liboso. Génération liboso nde yebisi ke ya mbalo so ba bengi yo répondre boye. So Samuel na kati ya bisiko azalaki alobi te vie kuna déjà adazo resu ba vision te aza na importance te. Bange bando benga ba bengi type mungongo etika obenga. OK, l'homme de Dieu na kachuma lobate a ocholo bake bino ba jeune et belé bozo sambrier. Mais surtout tali bien la Bible zo sabiso que non génération tout ce ko kinde mususu oyo koya. Mais on a dit que non les jeunes prophètes, jeunes pasteurs ba bimi ba ça il a rama combien Bible. Là ba vieux déjà ba ils ont déjà passé des minutes comme ba jeune. Tu reçois la jeune l'homme de Dieu habité par là on expliquer biso te. Génération moko eza ko kende mususu eza ko succéder. Nanyangwa déterminer temps aux générations anesili. Nanyangwa déterminer temps. Elia ya lobi je suis le seul. Babomi bomi. Natikalika anga moko. Il pensait être le seul. Il pensait qu'il y a un soukisi. Mais Nzamba ebiseri non yokolo babwende ngeni. Eza encore na bao baza no ba fléchi ba genouté. Le problème c'est quoi? La fin d'une génération ou la fin ya mutu aza liboso. Mutu atinda pesa etinda mutu apesa mission de mto aussi sang. Toto beta lisolo ya sacrificateur eli. Azako zo sous vision te. So il fallait Samuel mutu déterminer temps Elia sili, toi il fallait Nzambe ndia déterminer temps Elia osili. Papa, Paul a lobi na moment où on a commis faible. Ndé ngwana ko makasi. Paul mais il y a d'autres pasteurs il y a génération tout le monde ba martyr ko tonda tout le monde ba événement makasi mais pour le moment ba événement ba activité ya makasi za ralisouté ça veut dire que non les générations et l'équipe il faut ba jeune de aba ya bazwa déjà relève. L'homme de Dieu. N'est pas pasteur Marcelo Moïse Mbié c'est belé surtout tête tangia il faut bazwa des relève ba vie déjà ba kei vienne nyozo ngo tangela ngo ya kei na lia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès aux ans on a galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta qui dit sérieux. Oh maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela susu kuna iza mambo mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso polikamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai
bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya produits alimentaires nakosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme on a bandeko on baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa, poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Viens yebi. Non, ngana yebi vio ya kena nute. Viens nyo yebi sanga ke le pasteur Denis Lesakei. Martyr et ton baraliso te. Asali da martyr. Oh, ma bête martyr plein. Te, asali martyr le ton. Oh, ça la ngosundeni déjà qui déjà. Non, mon frère. Elle est kosa la campagne to kosa la croisade moko eza lokola ya ba musicien te. Excusez ngai nda musuna loba. Musicien ta mususu akoyi koya azu producteur. Producteur apesi mbongo betelanga Martyr, betelanga Zénith, betelanga Bercy. Mais oya mosala nzambe zaka producteur, to ya mosala nzambe zalaka inspiration ko ute pa nzambe. Inspiration ute pa nzambe. Nzamba tindinga tena ke kosala mon point. Mais à l'époque ezaka ba décembre déjà activité tout ça déjà. À l'époque soki siko bande soki ba stade déjà zo ba fiche zo bima ba stade et tout mais ça la malice sous l'homme de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Ils ne peuvent rien faire. Ceux qui muto appellent ça bango mission tindi bango te. So yo les gens pour ça asala parce que naza boye na sala boye to asala parce que nzambe ndem tatindi. Tout tika bongo ti. Et il y a parti par rapport à l'évangélisation. Pour penser ça au malama nzambe. Siko ceux qui ont lobeli likambo génération bazotondisa le souté. So tangelanga siko génération ya lelo o batondisi stade monique bakena pe na martyr o batondisi stade. Bazo ya nani. Yango na lobby. Eza ko kipe likambo ya temps ya agité. Eza problème temps nzamba ko lobana yo sala. Oyebi etinda ya nzambe. Eza batata na pena ba nzambe. Etinda ba bika na minicho au salito pe mamu tususu asala relève. Ana Congo déjà salama. Na ngwa telemelang. Na datuni tso salama. Zelana betelo du solo. Surtout na DJ Salema. J'ai suivi un jour l'évangéliste Sonic Afuta. Aleki na église ya Papa Kabundu Alesa. Alobi kazu vision mission abandé ko ça na Congo nzamba yebisi que l'évangéliste Kabundu Alesa mtazo continuer yango. Et l'évangéliste Kabundu Alesa iko confirmer tant nazalaki na zamba na moni mutu moko na mutu ka munene apesinga na lekisi na kei. Soki zalaki mutu ayoki nzambe talinga keleka na teva keloba eloko ndenge wana. Parce que alobi que non, ma mission ici au Congo esili mutu eko continuer yango eza mutu tel. Alobaki yango na miso bato. So za na besoin boya ndenge nini soki même ana kata mokili bozo sala mambo ba parti. Boya ndenge ota mabonza likambo ba di. Papa. Amuna ratika mutu so ya ozwa. Quand vous êtes basé trop dans la dîme, dans la dîme. Ce qui voit na mabonza na dîme est facile. Bima kende sa l'église voit mabonza na ni somba mituka soko somba. Papa, tout ce qui va bloquer mabonza wana. Vous savez ba père wana lelo otam sou lelo hotelien na TV ba sali combien d'années? Atambola tam sou na pantalon otobo. Total lelo tetala parcours amu. Biso obimi lelo atanzamba doté na puissance na onction ndenge nini
Yom tozana clair aussi sa génération za liboso na ote ozana besoin na bango. Parce que yo take ba génération na bino, on a trop basé sur votre take bango pourquoi votre génération. Mais parce que nous avons plus besoin d'eux. Code dénoncer ba tout ça mabe, c'est interdit. Tala. Bato ouais, citation na pesa kaka pasteur Soni Mutalobango. Bato batambola kanzela moko bazalaka na risque ya kokutana na makama pe moko. Aleka nzela sota mabulu. Donc ya komi déjà na bisika oyo yebi nante. Ozana besoin pour koyeba ke non na kati ya libulu ya boye basota ngondeni. Eza libulu musu bazonga raté ozongi mbango yo sauter. Attention pour koza pembeni glisser. Yenda koyebiso ko moni ngai na glissa a parce que na sota mabe. Pour les cas il faut ça la boue. Mais quand on monte que mabe na boba père wana génération à père wana monte que no ba bible c'est évangile. Ba bible c'est évangile. Évangile est comme divisé. Évangile est comme divisé. Oui, église est comme divisée dans kata mboka église oyebi bien. On a A sur la rana BT, B sur la rana CT. Mundima oya qui nous coûte dans la mundima o teza parce que les fondements fondation qui déjà mabé un homme de Dieu. Moi naza fruit église. Mon église est la restauration de brèches. Mon père spirituel nazala neka moko botira aux amis balete azaka ka moko. C'est le prophète Josué qui tout la mounon. Mais na pese exemple il y a pasteur Soni. Sur évangile angweza eza divisé na nene. Tout le monde le sait. Tant au yambanga liboso tuninga soki nazana na répondra ko par nanité na répondra que non pasteur Rems Doré azali mwana ya prophète Josué qui tout la mounon. Église nangeza la restauration des brèches. Papa Sonia c'est une église comment armée de l'Éternel. Ce qui sur évangile angweza eza divisé. Na pese exemple na ndengeni. Je n'ai même pas donné l'exemple de mon père que j'aime beaucoup. Na pese mbote bisika azali mon papa tikete nzamba memo musika. Eza divisé nani. Évangile eza divisé te. Tozwa kate babiloko ta mususu yo x akoka kozala nango contre y toye bosali yango na bolatisi yango potopota makambo nyonso. Biloko babake no mongo moka fingisa baninyo sto mon évangile te. To mon évangile te. Toya to bongwana ozana comportement na za comportement na ngai. Soki esali moi neti okolatisa wana batu nyonso te. Moi je défendrai toujours ba génération le cas parce que nous Otozo ya lelo, nous avons besoin d'eux. Ato tonda ndenge nini, ato tonda. Samuel abandai koyoka, mais il fallait bien que mungo wana bandima ngo boy. Eza bongo. O condamner ba génération ba boya rabeni. Nazo boya yango makasi, nazo condamner bango makasi. Mon frère, place ozali sozo landangai. Et que ozo simba bato bazali boso na yo. O simba déjà tata na yo ya molimo, zonga na makolone senga pardon. Soki pe osimba kabawa même ata bozane ko communauté mon côté le fait qu'il y a ko toucher bawo bazali boso na yo yebake ozokota na kati ya libulu zonga na nzela na kati ya libulu me ba setup na bino bima na ba TV ba mo na setup ya nete ba loba te ba likana riso ba loba te alobani papa bablo bon na ebité soki déjà oyo e mi balé mi sato déjà ya à reconnaître blo muso eza ba montage na no bo sala sato ki ndima na yebite otsoko tangeli nga moko o ayaka lobi ke za bongo pe kenda na suka balobi ke za ndenge wana yebisi ngai soki moko pasali mabe et inko lakisa te ke batu nyonso baza mabe. Dans ces pays nous avons des hommes de Dieu et na kati ya Afrique oyo la RDC eza parmi bamboka oyo bazana basala nzambe ya solo. Erreur ekoyi kozala mais yango wana te koyi kozala ke elati batu nyonso non. Erreur ya mutu moko ekoyi kosala pete ke évangile ya mboka na ngana loba ke baby a cause ya nani non. Toyebi maloba nzambe parce que bat bazalaki. Yebi bat bazalaki. Po bat bate ya biso baza. Ba ene na bi. Bate ya biso baza. Ko yango ozo défendre ba génération na bin obobi na rébellion. Na ko défendre bango te. Te parce que yango o sa nini o contredire bango. Te nazo ebisa bango nde bandeko ya ngai tozonga nde na nzela. Nazana munduki ya kobeta mutu mote problème ezaka ke non quelle que soit la connaissance que tu as, quelle que soit l'onction o nzamba tchakati na yo, yeba que nous avons besoin de cela. Basimba atatate. OK, ce que génération ya batate si génération mso ebandi, c'est que wana ezaya bien génération ya bino ezaya bien. Déjà ya bango tangu biso fui soko lobi ke ngana bimi naza bien, c'est que déjà liboso zaki bien ba transmettre biso loka bien.
yango wana problème à malam. Ce qu'on dit toyé l'homme de Dieu ce qu'on toyé que non ce qui génération on a ici o ya o msuzani bani toyé bangondeni. Finalité à génération, c'est quand Banane Bazako King. Vous savez, j'ai suivi le pasteur que j'aime beaucoup, le prophète Joël Francis. Mais oui, Joël Francis Tatou. Bonne génération. Non, génération. Bon, bah, j'ai non. Non, Naza génération, mon a été. Devant moi, c'est un père. Devant moi, c'est un père. La génération, mon a été. Après ça, qui n'y moko ya bikam tant batata ba komi ko kende. De baki exemple ya bandenge ba papa mbiye ba ute ko kende ba mikolo nde ba okende. Na moma wana nde oyeba ke mwana akomi koya. Tant que tata za yo ko pousser ya kende te. Tant que tata zali oko pousser ya kende te. Nzambe ne mta décidera que fin yango. Soit à lobby ndenge le pasteur Soni ayaki koloba que non voilà ayanga mission na Congo esilita muta ko continuer yanga ye. Yo mtoko décider yango. Mutako décider muta mokilité. Non. Muto apesa ke tinda ndi mta décidera que non awa esuki. Awa esuki. Nzambe moko. Bika awa esuki. Awa esuki. Aisa ki bana Israël. Génération quatrième génération. Là c'était à cause ya ba méfait. Là c'était à cause ya ba méfait. Et quoi cause la Dieu peut se décider à kokata mission ya mutu à cause ya ba désobéissance. Nzamba bengi ya pesi yo mission o tamboli na yango lolengo ya lingela kité. Nzamba ko décider que non akati. Yo dans le but que fin ya génération nyonso ezaka nzambe ni mta décider ngo soit au memi en moi bien amoni que tu as accompli ton ndenge ezalaki na Paul na achevé course na ngai tangu nesili et il y a aussi de cela au que non à cause ya ba méfait ba désobéissance nzamba bino niet pona yo esuki aw. Donc ezala na ndenge ya malam to na ndenge ya mabe c'est Dieu qui décide. OK, c'est Dieu qui décide. OK, l'homme de Dieu toujours dans le cadre de l'émission l'homme de Dieu message au ça na jeune prophète ba jeune pasteur au bazo bima batamola ndenge par rapport ya ba yenge na ba. Le respect avec les aînés, c'est très important. L'obéissance, la soumission. Eza elo biloko o ezali très important. Na répéter en gros malgré tout ce que Dieu peut déposer sur la personne. Et koki ko pousser yote oyeba ko simba bao bazali boso na yo nzamba azoba te asali ke afandisi yo abandisi mutu musuli boso po ya na sima nzamba azoba te. Donc c'est que moi je demanderai na ba génération oya biso lelo tozala na obéissance, humilité, soumission liboso bao bazana bazali liboso na biso parce que ekozala na tango moko nous aurons besoin ya liloba moko pa na bango. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. Question dans suka yango. Nous après. Soki na yaki aseke na bonga maki. Bonga maki. On de la caméra. Tangela na génération na bino. Ata 5 pasteurs au ba respectable. Non. Je risquerais peut-être de léser. Bon, je nakoki kaka. Avant comment on a makomi. Non, nakia nakata makomi te na lobanini. Est-ce que na capacité koyeba bandeko nyonso tozana bango même homme de Dieu Eli pensait qu'il est le seul mais nzamba ebise za na 500 o yekutwa yebite 5 prophètes l'homme de Dieu 5 na otanga pasteur o yebi atami ba na otanga ba batonga na yebi bongo soso na tangi bandeko na za bona limité mutu ya nanya zali il faut autant nyonso tel l'homme de Dieu ngana bisiko nga répondre na question tanga ka 5 on va respecter ba non baza ebele net banane baza ebele net banane na kotanga pe kombo muso azane koni na grand public ils ont un problème té ngatangi là-haut so na tangi lo ndimi oui so na bi na yebi ete eyoko ma ngana tangi la yo papa oh na lobi na tangi là-haut yo bono tanga na tangi là-haut yo lo baka oui peut-être yo yebi bonga na yebi kasi yo lo baka oui ça va tanga kasi yo lo baka oui so monité lobi non so na yebi peut-être na biki na yebi ete limbisa bo limbisa nga déjà so lobi OK déjà lobi Denis Les à respecter aîné le pasteur Denis Les à respecter aîné yaza na génération nga to lobi ya génération nga oh mais
eza comme au lobby la génération est-ce que pasteur Denis Les na notre père je pense un peu l'apôtre Mbi baza génération moko non ba génération moko na mutombo Denis Les ba génération moko na ba dire na ya loba ke baza génération moko si ko ngana kasi ngala lobby yo répondre nga respecta ba ene na ye soki déjà ya lobby ke baza génération moko na loba ke azoto setende ozo compliqué fin de notre émission le baso ko zanu peut s'appeler numéro contact so ba pour ça contacter au rose en ligne. Bon pour l'émission ya lelo na ko conclure que bande ko nyoso oyo toza lelo toyeba ke ceux qui sont là devant nous baza important. To peux ces exemple il y a Élie qui n'avait plus de vision, à l'époque il y avait plus de vision. Samuel a qui vision mais il avait besoin il y a orientation, il y a Mouto Azaki liboso na. Moïse devait partir, Josué avait besoin, il y a Maloba, il y a Mouto et Sengela Kakende. Donc que ce soit l'onction que tu as, que ce soit la grâce que Nzamba pesio, yeba yango ke tozana besoin na bango. Na lobaki tantôt awa ke non, tant toza ko tambola na terrain eza marécagé. L'intelligence de ceux qui sont derrière eza bao bazali boso. Place a nyatia zindite oyeba keza place a konyata. Place o azali boso nyata ki zindaki oyeba keza bisika o esengeli na sauter. Donc toyeba kotika na kata rai na biso, toyeba kotosa bango, toyeba kozala na limemia na ebite so baloba bo na lingala na soumission na botosi ekosunga biso. Parce que nzamba ko benga yo mais toza toujours na besoin ya bato bazali boso. Voilà on a ko loba on a bandeko. Numéro de téléphone n'a changé té, nous a toujours na plus 243 81 55 94 220. Plus 243 81 55 94 220. Naza na page P à Facebook ko kokota koti komi Pasteur Rems Dorea naza na okozwanga na facilité. OK. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je tiens à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci. L'équipe Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au Pessina. Je dois aussi de meilleures vies à ma maman que j'aime beaucoup, Maman Tiffany. Maman que j'aime beaucoup. Merci vraiment pour la grâce, confiance au vraiment Pessina, la carte Les Nazariens TV. Et on se retrouve à la prochaine. Bye. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mopondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokisi ana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata